ngonga te beti mutu musu akosala te po asenga bolimbisi ami bongisa po nzamba yamba ye. Non, tant pis pour vous. Et esprit ferrière, dans cette deuxième étape, qui est l'étape la plus difficile, na étape ya mibale ezali étape oyo ezali penza ya mikakatano pe pasi mingi. La personne commence à connaître petit à petit le secret du vin. Moto akomi kokoma koyeba moke moke mabomba mi ya molimo. Et cette connaissance peut l'amener dans l'orgueil. Tant que vous connaissance, on a commis dans l'orgueil. Nga pe na yebi, nga ipe na koki. Alors orgueil wana et comme mon nini, l'envie est autre chose contraire au secret du vin qu'il a découvert. Na mateya oyo bande kozwa, koyeba zila Congo, koyeba nzamba bakoko, mais tant que connaissance on est côté liyo, peut-être yo poko vanda wana muningo zote ya ye, bokoko na yo za kolakisa nzela, olobi nga na komi na mayele po batu musuba komi pe koloba ke non ah mamoyo wa bimisi maloba moko en tout cas ça va ba komi pe koluka yo. Alors na koluka wana yo komi na rugei. Tango komi na rugei mbala moko bandi kotala ba prophète na ba pasteur na batu mususu bazana ndila Congo. O bazote ya nzami pu. Ah, papa kusa sana mapanga. Papa kusa sana mituka. Papa mondatemi azana lupango na makampani, azana mituka. Mais pourquoi panga? Okotala basonika futa badenile skutu bazote ya Yesu. Tala oyo bazali. Donc il y a fait connaissance on a connu kokoma na mbongo. Donc orgueil wana ennemi na envie kolula. Et autre chose contraire au secret divin qu'il a découvert. Alors na kati na makanisho na kolula okobanda kobimisa lokuta pona ozwa mbongo. Dede okoki ko stocker pe pozwa mbongo. Mbongo kokubo zala ya mutu boyo de tournango. Boyo komi na lokoso ya mbongo. Foale zala ngai. Yango tosomona ba pasteur na kati d'église tango second azota la titulaire ndenga azoko so ba dîme azako so ba action de grâce azoko so ba offrande ya lubi que non ndenge nini ya zo kaka ye moko. Alors sika ngapena kene ko sa l'église na ngai na dépendre sous na pasteur te ponga pena koma ko so ya ngai na tonda na bomengo. Ale tango ya kei akomi na concurrence. Parce que molimo oyo etindi ya bima akende ezali molimo wa satana pona ko egale osomona pona ko egale mutu moninga to benga ngona lopoto musu obedience na lopoto musu to benga obedience na kokana naye tona lekaye ni ne sali bongo. Parce que, bah, action de grâce, bah, dîme, bah, offrande, parce qu'on n'a pas pasteur a sombi lupangu, pasteur a sombi mituka, pasteur a bali, a dit non, on a personne qui a salé en l'église, dîme, bah, offrande, bah, action de grâce, et bah, nous y a nanzela nangai. Au moni, orgueil, wane memi mutuma bilule la, bilule wane sina loko swambongo pena makanismu suya bomoto. Et mutu wana peke ba ndo kuzabandoto, ya ukasanza me mtaola kuse, ok, kadia mpemba zako tinde la yeba ntebo, pona kola kisaye, nzela wana pouva mema vie na ye na gena na nzela libunga. Et c'est ça yango na ba papa na ngai boyebo na so pesa bino na somba ngote yango na so pesa bino ngo pe na mbongo te pona pesa bino bana na bino kutu basaka ko yokola boso futra ko minerval mais oya motu ya venir na bino to so sengela ko minervalité parce que ba pesi biso poto kablo na bande ko nyosu Afrika po yango de sali nzela na biso ya kodika. Mais faites attention papa, faites attention maman na lolengete bo connaissance aux unabino batuboye ko région de biso sika tango ta ko yoki déjà okoma ka mwa lolendo omoni connaissance spirituelle soko yefandi kati na yo soko komi komona pe mwa babilembo okoma lolendo ngai oyo wasambula na koma ka lolendo s'il vous plaît na koma ki koloba même na mbuluski mbangu comment se fait que bino bo pekisi ngana sala comment se fait que bo pekisi ngana teka mena na mwasi na bana na zalo kate na lupango te na zo futela ndako na souffrance boy na ko suka ndenge ni. Parce que nous sommes mbulusi kimbangu sone na mukila molimo na fomenation wana maloba ya ngai na bongulu e kotela kingai. Et na komi koloba bien nzambi pungu soki ozali na ma message kula kisangate la gisa moto ozali posa ko pesa message.
mbuluski mbangu komi monde ça soit pas nangate parce que bolongoli nga na famille pauvre na za ko souffrir na so continuer ko souffrir na loba yango na ki imbécilité na ngai mais na signe de reconnaissance na kata ko yima pasi minyoko kolo lupango azoya azako finga yo ko ba n'importe quoi ko yima pe côté la kangai okotala bana fo balia bana fo batanga osana na capacité na yimaka metangu na 2015 be ko la kisangai le monde des esprits ba papa na ngai ba mama na ngai na ye ko talango na ye ko landa yango na ye ko sabososo na dia orgueil on se pona connaissance na komi nango orgueil on se posu ki ba pusa na mutaka na koma pembe na ngala muki orgueil on se posu ki mpuka koti na kati ndako na ngai ponga suki mpuka koti na ndako na dangeli akufaka po kufi po makambo nyonso mwasi na ngafa zemi balakisi ngai mpona kobota balakisi ngai yango na tondi na orgueil na mimoni sikono kokana buluki mbangu nde na kotaki kosenga susu bolimbisi na zongi moto bozomona yango wana bamusicien mosusu bayembi tala nsima zonga moto elingi koloba ke eplace yokomi tala outi wapi po koma place yokomi longola ingratitude pona koyandiye biloko ya mokili tolongwa na orgueil toza bato ya nzambe zala fidèle epai ya nzambe même bomo yo oza nango fo ozala reconnaissant quand même bakolegi no balekaki yo na mbongo balekaki yo na kitoko balekaki yo na bilamba bakufa okenda mamatanga na bango miso okenda te moyoka mais pourquoi ça na bomoi okokumisa ta nzambe te donc yo tosala kaka ke non nga naza moto apasi ngai mosala eza te ngai kutu nazosala me nazwaka na ngai lifuta malonga te bana na bala bana nga banyokwamaka kaka boye ngai kaka pasi eloko kutu moko te changement eza te papa maman non il y a un temps pour tout il y a un temps pour tout papa na ngai même na kati ya classe tango bato bazali kosala examen bato nyonso basilisaka nzela moko te okomona moto mosusu asilisi liboso kokasa to asilisi liboso ye nde moto akozwa te tango mosusu atie lichacha mais yo ozela ntango na yo armez-vous de patience maman papa armez-vous de patience mokili ekosa biso te to se compare te to se gale te na baoyo bazotonga bagratte ciel na baoyo bazoleka na mutuka de luxe na nzela ya prince otelemi na porte alpongo moni mutuka de luxe eleki moni mutu azomi yango moi jeune fille moketa mosusu ya 18 ans to 20 ans to jeune garçon moko de 20 ans yo tali nga na âge na ngai j'ai déjà 60 ans 55 ans 40 ans 75 ans pourquoi comme ça nzambe aza contre omoni et ça, qu'on a besoin. Dans cette deuxième étape, qui est l'étape la plus difficile, la personne commence à connaître petit à petit le secret divin. Et cette connaissance peut l'amener dans l'orgueil. La vie est autre chose contraire au secret divin qu'il a découvert. Donc, beaucoup de dans la lorraine beaucoup d'anxiété et ça n'a dit tomber à mon côté. Et pour cela, Tolongo et place Baïbsenga na beta point. Désormais, Zonga na esprit léger, quitte petit à petit le mal et va vers le bon. Connaissance aux ozois et même mon orgueillité et même mon envité. Et autre chose contraire au secret divin qu'il a découvert. Donc, Koningato Kotakuna. Alors, pour cela, Natina Nayango, Moto Oyoto Yebisi Boye, azali kaka moto ya kososola boza ebele mais oyo kaka kosimba ngo yende muta sosoli amitali langage ndenge za kandenge nini conduite comportement za kandenge nini nanga mtu na desleki kokoma mtu azami pungu mais mtu azami pungu foko tika mabe malamu kokoma na malamu pardon mais komanga na zonga ba bêtise langage na ngai comportement na ngai bagissement na ngai ba projet na ngai ba pensée na ngai raisonnez. Quitte-la. Quitte-la. Quittez-vous là-bas. Les psychos, ça, comment? Quantier, orgueil, qu'on se fait voir, qu'on songe la mabé. Quitte-la et quittez-vous là-bas. Et c'est ça. Alors, pour cela,
lelo oyo pona bomoi ezali na lolenge tozalaka na bomoi pe bomoi ezalaka molai pe bomoi mosusu ezalaka mokuse. Oui, tozali kolela coronavirus baza koboma banoir mingi. Coronavirus ezwi pe banoir mosusu na yebisaka bino kaka bato bakozwa coronavirus ezali babindele ndombe. Et aussi bato nyonso bazali kokufa na maboko ya badokter baza koboma bango azali na coronavirus te ake kuna pona soin babomi ye ezali kaka babindele ndombe. Pourquoi pas bino epesameli bino bo nayebisaki bino me toregetaka kaka po mutu ozomona ndeko mbali kitoko mwasi kitoko ozolinga mingi me lelo na mokili aza lisusu te susi wana nayebaka ye mingi donc nayebaka bebe mbo oui toza na susi na ye nayebaka Jise Katanga oui toza na susi na ye mais pourquoi nzamba permettre Jise Katanga o bamizise bayembeli mais lelo akufi atiki biso mais biso lelo tosali pourquoi yo zwi lokumu lokola ete botala Jise Katanga soka tie lamba na nzoto botala ye soka tie sapatu na makolo bozomona mais pourquoi nzamba pesi mokongo ba otevi na ye c'est ça. Mais pourquoi yo ozolela nazo souffrir nazo sala membongo ya malunge za telefoot na sala kate nazo luka na koma na kimia nazo koma na kimia te nazo luka moina bala nazo bala te monsana bomoi me ba Jise Katanga ba sakani na basi lolenge balingi ba lati bilamba ndenge bango balingi yeso kwa 1000 robo ye atali chemise na ke somba chemise comme des garçons na ke ne ko somba Jean-Paul Gaultier na ke ne ko somba Isemi Yake na somba Jean-Louis Villon na somba Carlo Pinatelli na somba chaussure Charles Camel na somba Boutilarius ba sali yango donc je dis ne plus on se comprend mais pourquoi vous êtes là pourquoi vous êtes là pourquoi toi tu es là ok la tata ba maman somona parce que nous amenons un appétit au vie donc vie le fait de vivre ce qui tient à contraire nango mort ezali cessation définitive de la vie donc soko okufi na mokili oyo sika bateka ba yoji oyo lingaka esiko na mokili bateka ba hamburger ba shawarma yo kozalango le soutien parce que mort c'est le définitif de la vie ko ganga kawana balangaka ma bébé solante ko finga ko minimiser orgueil vantar ko sala ngoli suswa nzoto wenke ko pola molimo no kunezo nyoka mana pemba kalunga itomba nango ko sala nini papa mama boye bake na mama oyo pandake boyiki coronavirus même na Chine bato basili ba oyo nyoso basokufa ba pona maki bakufa basali batakobe ba liboso nzabi pour s'il vous plaît ce qui maman osimbi kombo koti na katanda okoti na chambre osali kokombola yo kanisi okokombola biloko malamu okokombola kaka ya mabezi okomona tamsu lipapa muso ndoko sepla na ngomingi mese beba omona tamsu télévision pe na katanda monene 40 pouces 50 pouces 100 pouces eza déjà kobeba bosala nyo se bongate tango so kombo zo bibisango libanda na lipapa no ndoko sepela nango bwaki libanda mususu ikitende muso na baba koma super wax musa ko bwaka ko kombola parce que faut ça ko beba mais batu baza ko mona za ko kombola monta kitende ba koma super wax mais maman so kombola ba super wax maman aboki lipapa $100 tata oyo aboki penza sapatu na oyo Giorgio Ferrari mais or que ça déjà ko beba ya yebite akamwe ndenge mususu kama liwa ya batu kingandi penza kufi kingandi penza kufi nzambi pour ngaibi ke basa ya ko beba yango permettre s'il vous plaît, mes papas, mes mamans, s'il vous plaît. Vous savez, pour faire kobeba, ndenge ba kama ndngo komboli li papa wana, o eza kobeba, ndngo komboli télévision. C'est ce mona batu ke na ba fulu bato lo ta TV, bato ke de chango so ya avile kos. Mais ba kono ngo ba monya ngo kobeba ngo ba chekuna. Et c'est ça. Nzambi pour kono mokili, atalike bato ba kobeba. Na mi pepe oyo. Si kana chaba tu ne plais,
bayeba ke liwe ezali ata moto amatisi ate ose alie ameli alati liwe ezali papa na ngai yongo oya mokili ya mama litomba nango nini place ebima modele kadelo yo na mutu ebima boyo place nango eza $200 $50 litomba nango nini lokumu na nzambi pungu litomba nango nini. C'est ça. Alors, vis le fait de vivre. Mais pour nous vivre, et c'est ce parce que mon moyosa nango eza yote. Tant olala na butu alero. Moku farati. Parce que oyepe le côté, olali amina onde mtebimi et bandi kolota bandoto songolo. Pe bandoto ni olota. Est-ce que ça bandoto sur pas message? Kanisa malam. Yolota katamusozo mela, tamusozo na mwasi moko kitoko. Tamususu ozana mobali moko bien. Na se ya pongi aza koluka yo sala rapport sexuel. Ça c'est pas la vie. Et so la sake molimo na yo ezana kobeba. Oloti ozana musique ozobina, oloti ozomela masanga, me posa kobeba. Réformez vos voix et vos œuvres. Wana ko vivre ya malamu te. S'il vous plaît. Osobon, yango babi vie préambule avant propos na yango, le petit poisson deviendra grand pour que le Père Tout-Puissant lui précise. Ponza ba pese bomoni. Ndenge yo soko zawana ezali pona mayele noté. To posa na médecin permanent. Que soki na beli to na yeki malaise, faiblesse na kenda pas médecin nga simba kangai. Non, nzambe ni mutapesa kayobi. Parce que ba oyo bazana mbongo bazana médecin mine ba koti bopito. Somba kisi bo ezali somba bo makoti na salle de mort. Osoka nga papa maman. Mais alors pour cela, il faut tous un amour pour sa vie. Amour, et ça dit disposition à vouloir le bien de notre. Alors, la vie, qui dresse un piège à son prochain en creusant une fosse. Oh, il y a ça côté la moninga ne motambu, yemo kasomiti mun la libu. Parce que, biso photos à l'amour, photos à l'envie. Amour, disposition à vouloir le bien de notre. Mais contraire n'ango zali qui dresse un piège à son prochain. À 13 ans, une force. Donc, oh, il y a tiens motambu, à timo libulu pona, côté la moninga ne motambu, yemoka de symboli, libulu na ya liwa. Entendant un filet, il sera pris lui-même. Au tiens motambu, et kokanga yomoko. Le mal que tu fais, tu retombera dessus. Ma bé oh yozo sala. Moka noza koswa. Mabe oyoza kolinga. Ba projet mabe ozo lingo kota. Yeba ke mabe wana ekozongela yomoko. Le mal que tu fais, tu retomberas dessus. Ekozongela yomoko. Sans même que tu saches d'où cela t'arrive. Okoyeba kututeke, passion na somona. Mabe onasa komona. Mawo na sokomona nasala bozo simbate nakende bo simbate nasala bozo simbate la komi kotelanga na ba pensée nanda na bana nanga boyoka nezate nanda na mobali nanga boyoka nezate nanda na mwasi nanga boyoka nezate ko sonengeza na difficulté. Pourquoi? Mais papa maman kota la méditation okoyeba ke mabe ozo sala yande yango zongelani. Le mal que tu fais, tu retomberas dessus. Ma bé ose ça. Et qu'on songe la caillou. Sans même que tu saches d'où cela t'arrive. Et où tu vois. Ah, mbalaboko komi. Il fait la kaka noko nanga yuama. Il fait la kaka tata mwasi. Il fait la kaka mama leki. Ton père na biso. Ton petit frère nangai. Ton grand frère nangai. Oh, famille mwasi nangai. A te fait ça famille mobali nangai yango na zo souffrir. Or que bosani ke oui ba papa ba maman si yo so mona ema ba tele tango likola ko pa le kangi so bo mona ema ba tango likola mo se kangi so bo mona ema ba tango likola lambe kangi non ema e kanga kaka esika ebende zali totol ezali eli ko babu bondo e ko kisama na ba projet na koloka mutu soki yo pe ozali na mabe protection nzambe nde famille mwasi kokanga yo nde famille mobali ekokanga yo nde ba collègue no bakokanga yo nde voisin
akolivre okutu na nzela kisi mpo asolo mbongo parce que oza na protection te mpo oza na protection moko te donc ezolakisa te soki ndoki aloki yo to bafrene vi yo ezolakisa ke yo mpo oza ya kobeba liboso ya nzambe yango ndoki azwi accès mais soki oza ya kobeba te oza sous protection ya nzambe mpungu nyonso bakosala ekosimba yo te mais pourquoi na soni tozolobake pasi okaka espèce ya noko na biso ifo za tata mwasi ifo za tata leki mais soki tata leki aza opportunité ya koloka yo seke yo na nzambe kabwana bozalaka na ensemble te to soki ozala na nzambe ensemble ndenge nini bakoloka yo epai ya noko to tata mwasi to tata leki to famille mobali to famille mwasi na yo et sosola la vie pour na nini toza kovivre na inconscience celui qui ne se rend pas compte clairement des choses. Le mal que tu fais, tu retomberas dessus. Sans même que tu saches d'où cela t'arrive. Qui se réjouit du malheur des fidèles, se laisse prendre au piège. Muto asepelaka na pasi ya moninga. Muto azosambela nzambe, ne batu bazolinga batu bakima ye. Batu bayina ye, batu bafunga ye te, batu balanda ye te, batu bayoka ye te. Mais yebake ozomitsa na kati ya motambu yo moko oyo ozolinga mpona moto wana azali fidèle ya nzambe efamile ya mabe yebake mabe wana ekozongela yo pasi wana ekozongela bomoi na yo okolimitango yo moko. Qui se réjouit du malheur des fidèles se laisse prendre au piège. Tata oyo akomi ne ndima nzambe akomi kotambola malamu, mama akomi kondima nzambe akomi kotambola malamu, mais yo solinga kaka mutu wana amona kemba nzambe pungu te azala bien te azwa lokumu te yebaka ozomiti la piège yo moko. Il sera rongé de souffrance avant même la fin de sa vie et moto abizaleli wana donc akozala mutu ya minyoko ya pasi ya kolela ya nzala avant même yokufa. Parce que oyebi kososola eloko babengi vite le fait de vivre eza na lolenge oyo biso tokotambolela mais yo oza kaka mpona aleka ye nazala na lokumu nazwa ebele ye azala kaka bongo ntango oyoki ye azwi boye omoni moninga alati kitoko okoti na jalousie alati ka po amilakisa non. Yo solinga malheur ne pourquoi mais moto wana il sera rongé de souffrance avant même la fin de sa vie. Exemple, ôter la vie à quelqu'un. Tue. Donc, osana mokano moto wana kufa po yo yingela. Osana mokano moto na balongole na musala po yo yingela. Osana mokano ke mutu wana abeba pona bakumisa yo yo zwa lokumu. Non. C'est ça. Et loko wana photo yeba yango malamu. Et pour cela, vie to limiter na wana. Et si koyo na nyoso uti koyoka, qui peut présenter certaines qualités, est-il susceptible de vous remplacer? Nani oyo mokila molimo atakozela siko na mai oyo tata wasambula pesi bino akolakisa lolenge moko boya malamu ponza mipungu a remplacer na lisanga ya balongo atanga ke tato ya bongwani mama ya bongwani oyo penza tatanza mipungu tutelo tolo ke tatoyo akomi siko ya longo na ba projet mabe alongo na misala mabe alongo na masumu alongo na mabe nyonso andimi ngai mama oyo abwaki nyonso alandi ngai qui peut présenter certaines qualités, est-il susceptible de vous remplacer? Yewana nde mokila molimo bakotanga. Yewana pe biso na molimo tokotanga. Ah! Papa kingandi penza ntuka. Mama kingandi penza ntuka. Ye penza zolanda matea na bokeni. Ye penza zolanda nzila Kongo na bokeni. Et c'est ça! Mais qui peut présenter certaines qualités susceptibles? Détail des alliés. Qui peut présenter certaines qualités
est-il susceptible de vous remplacer? Secteur ni wana zeko loba na biso nini? Esika makambo pe mukeza. Lolenge oyo talaka. Bato bakumisaka yote, bato bandimaka yote, bato basako continue kosana baduti na yo, po ba mona ka berere na busoba na ba défaut na yo. Na ba jisma na yo, motema mabe, koyina, kokabona. Ba mona. Mais si quand on va dire certaines qualités, donc la kisi ke moto ala kisi lo lenge ya bizaleli mususu oye kamusi batu yango to tuni kipe présenter certaines qualités nani mutakola kisa lo lenge mususu na qualité to zagi nango ya bomoto. On était esclaves de toutes sortes de désirs et de plaisirs même, mais nani si quoi kola kisa qualité na ye po akoma na lolenge oyo tokolobake papa asambulwa oyo pena tomoni ke wi atuka oyo pena nde sava oyo wana azalaki mabaku na mabaku wana kobeba batu mabaku wana boye mais oyo en tout cas azalaka mabe kobesa mabaku kotiak de sorte kopona bilongi metala lelo ndenga komi kipe. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés. Donc, nous avons un préambule, il y a susceptible. Car nous, donc, préambule, on est avant propos, pour ton côté, on a côté les samois, mi balé, mi fatou, na kat, na makomi, on a outi comme la bino, pour na côté les sabino. Car nous aussi, nous, les Wasamboua, car nous aussi, nous étions autrefois insensés. Tozalaka pe bazoba nasi bolanda masolo na ngana bomba kate basali mususu baye komi la sake azala pire non ngai na ebisaka bino na jeunesse na ngai musala molimo tango na botami balongo babimeli mama na ngai pona ko bake mwana bo batela ye ataka pembe akosala musala kimbango salaki ya ko bikisa pe ko la santela na l'âge de 6 ans makambe badi ko manifester kati na ngai mais tango na komi 18 19 à 20 ans na milieu oyo biso tozalaki élevé bamimeli diamba bamimeli masanga wasambula melaka diamba wasambula melaka masanga wasambula kotaka hotel mais koma na moma moko mfulusi kimbanga ye tango do estili totikaki yo o melo sala bozuni yo botama pona biloko wana te wasambula asimba kimbongo mais longwa na nzela wana yo sapoteka te osapotala te lakisa batunzela. Alors Nathalie Sibangadi ya Marangai, nga masanga na ngai. Mais tellement que Nathalie qui obligé ya kosongela nzila Congo, pona mbe malobiko pe mwinda. Pe boyebi, kati na bana Congo pe Afrika. Esengela ki na ngai kotika. Yango no moni na préambule susceptible na mimoni c'est pas na bino. Pas boye, car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants dans les rêves. Nous étions esclaves de toutes sortes de désirs et de plaisirs. Nous vivions dans la méchanceté et l'envie. Pour Nazara Moutakanda. Pour Nazara qui n'a pas l'oula. Nazara la capacité pour son bayosité. Il y a pour son Jean-Paul Gauthier. Il y a pour son Baïsé Miyakete. Il y a pour son Bakase Yamamoto. Mais Nathan, on a tout qui n'est pas musique. Il n'a qu'à défa. Nazimbo, on a qu'à défa Kase Yamamoto. N'a qu'à défa Weston. Nous sommes à la Tabasubamo, on a qu'à notre papa Samoula Lati. Au monde, tout cela, il fait quoi envier. Nous détestions les autres et nous détestions. Toyinaka pebat, pebat bayinaka biso. Toboyaka pebat. Longa kuna zana nini yala takalokola ngai. Tofinga. Et papa wasambulwa pabota matin clair. Kasi. Na ten clair amuke wana papa wasambulwa ndaki akoma mundele. Kota ngona tosoko mona soki olati kitoko, olati yoshi, oche bijo munene na kingo, olati bagumet, olati sapata kitoko, soko sa pembete zomona lokola, oza esimbite. Moni buso batozalaka nango. Papa wasambulu apakula ka ba produit, s'il vous plaît, batatala ba maman. Na ba produit na pakula ka na tango na ko so conscience na bi natala na mi panzi ya litama na ngai ekomi ko sala rouge, ekomi ko sala mwindu. Et tango na eko benga mana bonzambe, sikoyo na komi mutuna réparer poso,
tala ba dépense bozomona pona mipesaka na busoba yango na ba papa ba mama mutapa kulaka probité peut-être mafuta moko po ezali pona poso ya nzoto ezali pe mwa malamu mingi ka pona nzoto kaka pesa poso bien kolesa poso mais kotia ba produit opakola otela ndenge wasambula salaka désormais osomona ok so na tikaka tentine nga na salaki nango teint clair nga malamu wana inga ko sala malamu mais lelo oyo papa asambula akoma ko sala biloko moko papa su balakisi yo aka kosungisa poso nga na tirene biloko ba ejokinoni te avec l'électricité pembe makaso boso mona ngai oyo ezali kovanda mingi na chambre ende na topesa bino mateya ni climatiseur ni ventilateur et chaleur ezali awa lokola na kata four yango esalaka mona soki ntongo etani nde na kama na chambre na bimi textile makasi nazala so moto baproduit te mais nasalelaka ngo parce que nazalaki censé bozomona nous détestions les autres et si nous détester toyinaka bato mpe bato bayinaka biso mais lorsque le Père Tout-Puissant Nzambi Pungutulendo Tata Kwatulendo notre Créateur manifesta sa bonté et son amour par les hommes et pas ngai papa asambula eko koma moto nazalaka censé batata nga nazaka 1 heure na kata bar 2 heures tozana ba bisika moko boye donc na wana otamona ba soda s'il vous plaît le fundu lolendo mais loko ya moto ya papa asambula na témoigner liboso na bino na tikala kolongola moi 6 minutes wasambula oyo azosola na bino na tikala kolongola ta 20 minutes na sopata makilate na boma pe mutute na zo moi si lokola estima de plaisir na ngate et c'est ça na simba kisite banda kobota manangai bota la kutu nena sabu aspirine valgina melakate na kota nda kwa ndangate na yiba eloko ya mutute nestroka mutute wasambula kwa solo banabino mais na salake censé na komela na koluka elambo sana ngote na kende kodefa pona la kana bima kitoko na pesi mbongo na defi elamba batu na lati na kenda ngo concert na salaka bongo na pakula ka ba produit o ba to benga timi girl et ndoko buta Afrique du Sud na ndo pesa commande boyo kidenge na salaka na pakula ba movat pona kungala na koma lokola mondele mais batata tangu Nzambi mpunga manifestaki ba mama na ngai papa asambula iko mimona siko akoma azala kasoba ndena tika ba produit mais poso na ngai est ezali susu ndenge zalaka na bebisa yango pona zalaka sensé na bebisa lelo poso na ngai osomona busoba na lingite bino bana na nga molimo bokota na busobo wasambula zalaka nango peut-être penza matikaki na passé na be presse wana na betape wana pona koka kolongola bino bana na nga molimo na nzela wana bosoka batata na nga na ba mama somona car nous aussi nous étions autrefois insensés désobéissance dans l'erreur nous étions esclaves de toutes sortes de désirs et de plaisirs nous vivions dans la méchanceté et l'envie nous détestions les autres et s'ils nous détestaient. Mais lorsque le Père Tout-Puissant, Tata Kwatulendo, Inekongo Kalunga, Nzambi Pungutulendo, notre Créateur manifesta sa bonté et son amour. Pour moi, Wasambulwa, je suis maintenant devenu un homme. Créature de Nzambi Pungutulendo. Je suis fier d'être serviteur des amis pour tout le monde. C'est ça. Papa, je peux aller fier. Maman, aller fier. Pour les lots, on est esclave. Il y a beaucoup de gens qui ont été esclaves. On est esclave. Il y a masumute. Tokomi koye bakoti kamasumu. Pe tokomi ko sambela le vrai esprit. Grand esprit. Nzambi pour tout le monde. Tosonga et Kosale Sengomiki. Alors,
na susceptible na zuka kamoke parce que na préambule nango na ke musika mingi. La charité, tu dois aimer Nzambi Pungutulendo de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. On s'est obligé à kolinga Nzambi Pungutulendo na motema no muiba. Alors qu'aux conditions, kolinga Nzambi Punguzalini, ko salela oya za kolinga, ko tosa mibeko pe ba principe. Mena muno kwa tobi ngai na komi mwana mvuluzi na lingi Nzambi Pungutulendo soko zo simba ba précipité bibe kwa Nzambi Pungutulendo te. Donc olinga kana oyete mais yo yebaka te. Notez bien, Nzambi Pungu, il est au-dessus de tout. Comme il est au-dessus de tout, toi, fils africain, vous, les fils africains, réformez vos voix et vos êtres. Et c'est ça. Les commandements que je te donne ou communique aujourd'hui demeureront gravés dans ton cœur. Tu les enseigneras à tes enfants. Oyo nazara kotali so lelo lokola mibeko pe boyebi koma yango na kati ya libaya motema na yo. C'est ça. Tu les enseigneras à tes enfants. Au côté yango pa inabana na yo. Tu en parleras quand tu seras assis chez toi. Au kosorona bana no soko ezale pa ina yo tuna mwasi na yo. Ou quand tu marches ou tu marcheras le long d'une route. Quand tu te couches, ou tu coucheras, ou quand tu te lèveras, pour ne pas les oublier. Makanisi, tant que tu ne sois pas et si quand tu sois avolala, nous allons toujours dans makanisi wana, qu'on n'entend pas de ça qu'on tosa mibe konaï. Ce qu'on tosa kamibe konete, qu'on tosa mibe koya le bito linga baninga. Mais yo faut que on la pratique. Ce que yo zana ba oyo yinaka, c'est que yo yinife nzabe. Ok. La loi d'amour et d'obéissance. Et maintenant, ensemble de celui, l'isanga ya baponami, qui toi dit qu'il y a son loi, Kwanzambi Pungutulendo Muvulus et Kimbang, ensemble de celui du Père Tout-Puissant par notre Sauveur Kimbang, l'isanga ya baponami, Yanzambi Pungutulendo, Nanzela Mobiki Sonabiso Limba, Kimbang. Et maintenant, ensemble de celui, du Père Tout-Puissant par notre Sauveur Kimbang. Qu'est-ce que le Créateur attend de vous? Question. Et maintenant, ensemble de celui du Père Tout-Puissant, qu'est-ce que le Créateur attend de vous? Bino bana lisanga ya bolingo. Nini nzambe azali kolinga toko zela pona bino. Boyo ko ya zolinga nini? Il désire que vous les respectiez. Azolingake, biso toto saye. En obéissant à sa volonté, toto sa oyo ye alingaka. En l'aimant et en le servant de tout votre cœur et de toute votre âme. Et là, quand on a pour nous il désire que vous les respectiez en obéissant à sa volonté, en l'aimant et en le servant de tout votre cœur et de toute votre âme. Donc, nous avons kalingaka, toto saye, to sale la mai oya sa kolinga, to linga ye makasi, to sale la ye, na motema na biso mobimba, mpe na makanisi na biso mobimba pe na molimo na biso.